c'est bandana kingo eza Fabregas Maestro babi leader na peso ba saltation ebele babi Villanova nde mutebeta ki zigida to moyi batie ba bandana yo soko ko ba batie ba singana na ba wenza zigida to ana Congo to ana Kini po musique yango esukene na kana Kini ebeta na opeka 2 semaines na TV et c'est na opeka succès so pe ya 3 jours kaka na ebite bande ko na ngaboza musique ozolo ba msusu wana à part chana nuboy à part jouer les ballons à part tikako yango ne mutebeta musique ozolo ba wana en tout cas ma ebeta nil pa na ebi na ngote mais na yoka moi jour moko kaka musique mo ndo leka na TV na nga plasma na parler na fani na hôtel arabe na changer ka chaîne mo kutando laksa loso na tela musique mo watie oh so pe zikida so matungulu so pe ndembie sobe bande ko ba kufa ki kuna to ebite e bandi ndenge ni yoza porte parole bo ko bunda na ba musicien Fabregas Maestro en pleine émission na CBS bo bunzi bitumba bo komiti na parquet en tout cas pena yozo tanga ba kombo ba batu awa so comme ni yozo tanga so penani mais bo bunzi na ba musicien Fabregas dossier ça na parquet yebani monde entier ba to yozo tanga ngana bika na to beta 4 musiciens mo bene émission mo na ete so émission kesen po ba yebani te bunzi na materazi Obundi na bina filé ba musicien ya Villanova hein départ et salami na orchestre na chiffre 9 hein chiffre 9 ba bi chiffre 9 départ et salami ba musicien na bino ba kepa Fabregas Maestro pona nini ba musicien na bino ba longwe c'est dire à quoi ouais c'est que chef d'orchestre vraiment hein aboa ki mandoki a longwe na ye a kena pas Fabregas Maestro po ba lobi kuna voyage à Canada ezali bino bo voyage na bino te Kama Angola au concert ebeta boko sala bino pe ba concert on peut to mona répéter ah wana ngata on ba fanatique ne ba lobi ba concert boko saka lelo to beta na Angola bo beta raté o to ke Brazzaville bo beta raté yango chef d'orchestre longa qui pas Fabregas mambozo loba ba fanatique te ba ebisio makambo wana banani ba fanatique te yo moko ongo créer likambo na yo Robinho azana talent ebele na nzoto ne aleki ba shimbushi wana tu ozotanga ba kombo Robinho Mundibu le grand Manitou l'homme qui mantu Mayemta simbi rumba Robinho Mundibu omote rumba to bimisi mama yaka siko bato ba bimisa ki ba album ezana ba 15 chansons ba 30 chansons ba pesi pe ba misa na ba nzembo nzembo nye ezobeta na Congo mama yaka ya Robinho Mundibu mtezobeta e bombi ba album na bango tu na ba album ba générique moto yoka kio soki pe matungulu na zikida soki ba rumbe beti ba mauvais temps bien filage lui trophée à meilleure chanson mais chanteur ya Villanova bon bilo bosa ba yo kabo misi album tozo solo la patron e ba yebi ete bongo muto zotanga kombo na so nani na nini bina filé full boss show me l'équipe bango tout na koyemba yebani ko leka ba artiste tout ba beta na orchestre ba zala tepe komi babi mu pepa sika nem ko mu pepa sika Betty Masengo mon entier tolana nini Canal Future News mama kitokoneza wana masola mboka eza wana eza vienjo raté musique ya Congo so lingo yebango wapi news Betty Masengo lilala Orange, bon s'abonner, belé vraiment. Bon, se rappelle la télé-réalité, il y a ma vie à artiste congolais. Na habité vraiment. Betty Masengo Oumela, Betty Masengo, moi aussi qui toko Canal Future News. Canal Future News, babi qui talat. Merci beaucoup na balandinho sur le canal Future News hein ba fanatique na ngai o bomesa na la émission na bino canal show hein ba bi Nicosette en disque d'or mo pe pasika fio ya na mo pe pasika na carte internet ba bi double star hein bo benga double star et ça nga bien ba bi hein mon vieux kiss nzora ba bi et lelo apesinga kombo mo abi ya kombo rekimi mais ero ya moi mukia makambu ah abi ah moi mukia na makambu na ye donc hein on qui sinzo mtapesinga ngo donc ya na yambia ngo vraiment na zwa ngo ah evanzi na motema merci beaucoup na boss na nga Dav Mubama papa la Davline Mubama pourquoi pas ma sœur chérie que j'aime bien babi la formatrice célèbre Betty Masengo moi ça pembe maman la Davline Josué fessé Fasenge hein babi fasele babi ayo yango yo na caméra na bosante Jean Bilongo papa na comme kimi mais ya babi Jean Bilongo na pesi ba merci belé na Henri Gongo Bila babi mon vieux
pire ngai collègue nanga totambola na ba moyi na ba mbula tozala na yo babi kande zala a Canal Futur to arande bo moko babi émission ya ka moko na Canal Futur News babi Canal Show Nicosette Double Star na pesi merci na ba maman na ngai maman wa botinga maman Hélène Manzanza grande sœur chérie Joël Yanfou maman la Cardi Kenayaku mon petit frère à moi petit Yanfou na pesi ba merci na ba fanatique na nyonso bo mesana ko linganga bo mesana ko landanga lelo na yambe no porte parole mon boye o bozela zela trop o bolinga mingi ba bi porte parole mon boye alobi aleki ba porte parole nyonso ça n'engage que lui ngate yende mutalobi aleki ba porte parole nyonso porte parole à Robino Mudibu babi non ba mingi te tozana photo sur la tara ya loba trop lorsqu'on fait loba l'émission makasi tozana Mathieu Mabuza porte-parole kamoko ya Robino Mudibu babi porte-parole à Boga porte-parole à Swag porte-parole moi bien à sola kitoko non Mathieu Mabuza bonjour. Ouais, bonjour Nicosette, la star. Double star, babi journaliste, bombi bango tout. Bombi bango même na kitoko. Bombi bango même na kosala émission kitoko. Na bi orden watu place aza Holanda ngai. Orden watu place aza Holanda nga, mta bombi ba journaliste tout ngane na bombi ba porte-parole tout ya Congo. En tout cas pour nos banana na pesi no mbote na ngana mon boss, mon patron El Generalissimo. Robinho Mudibu, le grand Manitou, l'homme qui mène tout l'homme à la peau blanche, mais au sang noir, mais c'est le prophète. M'ta bombi bango tout. Comme ils sont prophètes. Mais c'est le prophète à l'Obaramaram, oh et Salamara. Tant à l'Oba qui est, bah leader m'souba tika musique, pe ba tika ki oyebi. Bana ba tiki pon e. Ndeti shimbusha tika ki musique. Ayembela ki biso azole aole la so bandembi, so matungulu e, ba mitie singa na kingo maboko likolo. Anani. Bayoko tika bayo sa l'église sobe ozana bayo sa l'église na bango baole la ozana yo église en chose arabe na wenza zigida na wenza zigida plus église na bango ezalaka babi ba kopo eza Mathieu Mabuza babi yo yemba moko banzima na yo zamta ba problème poto yebi muto yembela biso zigida eza Fabrigas maestro oya yembela biso jebeni meza me jaloux babi ozana eza Fabrigas ko chimbushi wana ela kisi nini eza pe nani en tout cas ngape na nazotanga nga komba moto te nazotanga ba komba batu te yonde mto tanga ba komba batu na lobi boye Robinho to na bengi mais c'est le prophète aloba kinini ke azosa la musique oyo bana kini bana Congo ba osepela pe monde entier ba osepela nango batu mususu ba beta musique alo yenge bakotika tangu to yembaki shimbushi olekisi nani apekise nani atinda ki finga mikolo okoyo keloko tikako omonde nga tiki aye moko miyembela kiyo omone siko ko miyembela na yembela ki ba chesinga na kingo ba mi chesinga mona ba kingo ba bandana wana nga yebi mutate bandana ya kingo eza Fabrigas maestro babi leader na peso ba saltation ebele babi Villa Nova nde mutebeta ki zigida to moyi ba che ba bandana yo soko ko ba che ba singana na ba wenza zigida to ana Congo to ana kini po musique yango esuka na ngana kinya beta na opeka 2 semaines na TV et ça na opeka success il y a 3 jours kaka na yebite bandeko na ngabo za musique ozolo ba msusu wana à part chana nuboy à part jouer les ballons à part tikako yango ne mtebeta musique ozolo ba wana en tout cas ma ebeta nil part na yebi na ngote mais na yoka moi jour moko kaka musique mo ndo leka na TV na nga plasma na parler na fani na hôtel arabe na changer ka chaîne moko tendo laksa loso na tela musique mo watie oh sope zikida so matungulu sope ndembi sope bandeko na ba kufa kikuna to ebite ba mitie singa na kingo maboli kolo basenga ya bando baolela bandeko na ba kufati bandeko bakufa bandolela bango après Robinho Mudibu abisi bango botika nanya tinda ki mino bo manke mikolo nanya tinda ka mino bo manke Fally Ipupa ba manka Fally Ipupa nanya tinda mino bo manke Koffi Olomide botika omonde ba yotika ba mosela bango nzambe akomini rote akomi pasteur maneno amoteya kende ka kuna ba kopambola yo babi ya bozo wela nini
buzabowela nini na Fabregas maestro to ebike Fabregas auta na wenge musique maison mère bazaka na ba Robino Mudibu e bandi ndenge ni yoza porte parole boki ko bunda na ba musicien Fabregas maestro en pleine émission na CBS bo bunzi bitumba bo comité na parquet en tout cas pena yozo tanga ba komba ba batu awa so comment yozo tanga so penani mais bo bunzi na ba musicien Fabregas dossier na parquet yebani monde entier batu yozo tanga ngana bika na cho beta 4 musiciens mo bene émission mo na ite so wa mission kesen po ba yebani te bunzi na materazi obundi na bina file ba musicien ya Villanova hein ba musicien Villanova bozo sala vraiment soni ya musique congolais ndeni yo za porter parole yo fo bunda ba Jina PMF obunda ba Mosaka obunda ba Sankara de Kuta ndenge nini yo kyoko bunda na ba musicien yo yembaka te olobaka bango ba yembaka bo weleli nini mais succès moni Robino Mudibu aza grand ton oloba ki aza le grand Manitou l'homme qui manie tout obiso ngelo banini do azo konza ba o to atanga makaza maître sur le grand Manitou do yazo konza ba maître ya ba maître na bango tuana o comprends que ndenga zalaka nanga ndenga azo valoriser nga ndazo fulanga ndenge na lekaka na TV do na leki na ba musicien o baza ba leader na ba orchestre ba tumususu o monique wana orchestre na bino za chef d'orchestre yembaka bayoka kayo menga matima buza na leki na gaz na ye émission na ebite so ba musicien orchestre nini na yoka pe kuna na tonto samba nde batange bakomba ba orchestre na bango nde batange komba patron na bango o comprendre batange patron na bango nani orchestre na komba na oni ah orchestre on peut na yoka ke ça ba jeune talent po ba jeune talent kombo na ngo nini orchestre nini en tout cas na bossa nyango etikali na parquet kombo ngo etikali na parquet komba orchestre ngo ngana oleka na kumisa président na nga Robino Mudibu patron El Génération mo bogar a boté mo l'équipe leader tout ya minute oyo a kitoko makasi ba jaloux ba oyo keleki mutema be koma Robino Mudibu azo beta biloko zo sala succès na mboka oyo koma Robino Mudibu akomo bimisa ba rumba e bombi ba rumba tout na minute boko ka rumba te koyo na leki émission na CBS na yo sala émission na ebete ke ba shimbushi musupe bazawana ngana oloba na pesa programme orchestre na biso na lobi nini monde na zano na lobi nini nam taleki Robino na minute yo mutazate yo moza consciente wana ça n'engage que toi yo pesa consciente zala pena sincère zala pena mutia malamu cameraman na biso azawana aza pe mutia malamu Josué le grand cameraman a filmé même Yesu tango roya on comprend tant Yesu roya oyo zo ngai na kelola na Nikozette au filmé biso après yo Hollande après le grand cameraman Josué oza témoin musique ni ezobeta na Congo to ngana leki na TV na oloba ke réalité eza na Congo bango bayoki zuwa na bima libanda bo ba komo simbanga na nzoto ba menacer ngai chance mo mukena nga oyo mo mandefu na nga oyo mo nini ga ozomona oyo na kati na nga nazala nga okenaka na nga danger nga mo pe na miyebaka te na moko mutu moko banimba ata kuna na baluka bato ba ebele bango tu bazuba mouvement bazuba nini menga na ata na cicatrice te sokuta na bana ba cicatrice mais bango ba eza violation à domicile po bango nde bayoko bandanga en plus pe bazalaki ebele téléphone nga ebungi mbongo na nga ebungi nazwi choc ya crâne nazwi choc na tolo toke na l'état bakangi bisoti toke na l'état to komi na l'état wana musicien mo na ko tanga kombo bina filé materazi o ana shimbushi wana tangu ba yende mtu to sambi na yesiko batiki bango baponi moko na samba na ye na sambi na mutu ozotanga kombo wana o bobundisi e point o so aleki TV akretiaka orchestre na biso akretiaka président na biso atanga akomba président na bino o te président mino komone nani o yatanga kombo wana oh ngabina tanga kombo na teste bino vertige kaka pona na Robino pour Robino l'équipe patron na bango l'équipe président na bango Robino na beta musique l'équipe musique na bango ya ba bundisi ngai bazoko ka Robino te ya ba yepa na ngai on comprend na comprend te ya ba bundisi nga bon l'état mbala moko kati makambo ti commandant ndo samisa biso kati makambo ko kata kati makambo Robino na tuna no mati bozo luka nini olonge bango mais qu'on a des plics lisusu ba obi Robino Mudibu ka bongo
kabongo po na nini ba weleli nini na déplique po comme atina niveau déplique ayembela Robino kabongo po Robino aza un musicien mo aza trop rankina za ba problème fabriquage déplique et pourtant ba za ba collègue na ba sala na bango orchestre moko mouvement moko ba yembala bango sko ba wela problème ezani obi Robino Mondibu obi ke Robino Mondibu asololaka bien obi ke bande ko tu site na biso ko mona Canal Futur News hein Canal Futur News ya boss na promotion Dave Mubamba boss Dave Mubamba na pesio mbote na paria star AJJ Nicosette double star omoni Robino Mondibu aza star ye akopera na ba vedette penate ba vedette baza ko envier ye omoni Robino Mondibu akopera na ba star ya minene ya mboka obiso banane grand poète Weranson papa na biso grand poète Fally Ipupa grand poète Fally Ipupa Marabiosha oya personne zela siko ça musicien moko boye azaka sope na kini pe kaka alandaka grand poète Fally Ipupa akana besoin ko moyemba ko grand poète Fally Ipupa atali siko grand poète Fally Ipupa akipaka yete alandaka yete ayebi ke makambo mwana azo sala eza bien te fallait oyana pa Fally Ipupa ala kisonzela siko yozo copier makambo oyo mutu asala kango déjà siko aluka chance wana akutana Fally Ipupa ayembeli bino kabongo yokana sonano aluka chance wana akutana Fally Ipupa azwa kayango te amoni siko Robino Mondibu etake star azo coopérer na Vienne Fally Ipupa star et pesi zuwa obi komba Robino sonano yozo tanga na kombo ni nyangwana kabongo obi komba Robino so kombo ni nani Robino kombo ni l'homme de Tchana Nuboye l'homme de Sokola Matakouin l'homme de jouer les ballons l'homme à bomba bangonyos tout l'homme de koleka bangonyos tout el généralissimo mais c'est le prophète de soko yo qui va pesi Robino kombo moko boy mutazo luka diembela na succès ya Robino Mondibu ende ti yo pe na mito za na moto na yo na mito komi na moto na o banino mikolo mais na senti pena succès bazo tala yo batu ba esinga pe na fo luka mo sano sangam na lukiyo batu pena babi luka mo sano sana émission le ti Robino Mondibu mutozo tanga wana landaka Fally Ipupa en plus pas quoi malade andeke bon quand faut que ça va dire vous babi porter parole à lobby qui l'équipe va porter parole tout hein tara na tomoni maboko ngate yende yo l'équipe bango na nini yo l'équipe Mosaka yo l'équipe Ken Piana yo l'équipe Sankara de Couto l'équipe Gina PMF pour babi Gina PMF en car yo l'équipe Sankara de Couto babi ya patron ya ba porter parole nyonso pas kenda poto lelo azongi lobby yo sko l'équipe bango na nini ponga omoninga ba mo place so l'émission eza epa na yo eza pa na ngate lokwa na ye makolo yango ngo comparer na ba shimbushi moko boy po na ye makolo mais ebende zali en plus pe na l'équipe ona makambo ba bato zo tanga ba kombo na so ozu lokwa ba Sankara de Couta ba ye un peu ça va ozu ba Roger Ngandu ozu ba Mosaka da bango ma ça va baza bato o basala ba kombo na bango basala ba makambo na bango o ngape aigle noir o ngape Mathieu Mabuza aigle noir nazaki na Gabon nazaki na Angola nazaki na Brazza na ba pays o nga na fanda shimbu shwana msozo tanga komba ta Brazza pa mana akenda te nga na fanda na Angola na tala ka Sankara de Couta na fandi na Gabon na tala ka ba Sankara na tala ba fe na nga Mosaka ba fe na nga Roger Ngandu na fanda na Brazza na tala bango ba msusu wana na yo tala bango ka awa en plus na chaîne moko ozolo ba na lekie banda lelo ti lobby on comprend nga na Mathieu Mabuza aigle noir porte parole ya Robino Mondibu ya orchestre ya munene ya leader ya munene on comprend donc otangela nga ba shimbushi musute aza eloko te ayebani te yo yebi na ete so ba pesi yo kombo ne awa les grands cameraman Josué kombo porte parole ya zo tanga kombo yo mto pesi atanga ngo po yo mo po yebi tazaka wapi ma vie encore ta polémique la vie tenga na nga journaliste simple na musicien te na pe porte parole te na pe na ebité siko Mathieu Mabuza babi départ et salamina orchestre na chiffre 9 hein chiffre 9 babi chiffre 9 départ et salami ba musicien na bino ba kepa Fabrigas maestro pour nani ba musicien na bino ba longwe c'est dire à quoi ouais c'est que chef d'orchestre vraiment hein aboa ki mandoki a longwe na ye a ken na ye pas Fabrigas maestro pour ba lobi kuna voyage à Canada ezali bino bo voyage na bino te comme Angola au concert ebeta boko sala na bino pe ba concert on peut to mona répéter ah wana ngata on ba fanatique ne ba lobi ba concert boko saka
lelo tobeta na Angola bobeta raté o toke Brazzaville bobeta raté yango chef d'orchestre longa qui pas Fabregas mambozo loba ba fanatique te bayebisio makambo wana banani ba fanatique te yo moko ongo créer likambo na yo. On a créé des news yanwana chef d'orchestre na mina Longwe a comme pas Fabregas vrai ou faux muto zotanga wana o zoloba chef d'orchestre na biso azaki ya moboye a accompagner biso. Non non beaucoup misaye chef d'orchestre mobe chef d'orchestre comme pas Fabregas omoni muto zotanga kombo wana mobe molondo azalaki ko accompagner Shimbushi ozotanga kombo na yebi nanga te so mutu nyozo tanga nga binanga Shimbushi nga yebi Shimbushi tenga yebi mobe akome pa leader Fabregas maestro so akomi kuna wana ke komi boma na ye po kuna batu badaya ko yebi po banda ko musu batu bakufaka banda ko musu so yo oke kuna oke ko dai mobe molondo aza artiste na biso ex aza su yebi note aza musicien o aza ki na biso pe aza ka na biso accompagner bato aza accompagnateur a tiaka pe bato poana ba album ya bato mosusu touti Angola toye tant toye tomoni ke bambongo oyo azwi na Angola bamoyen oyo azwi na Angola azoya su barepute mo de concert tobeti azoya te ngai etake Mathieu Mabuza na moto azoya te boye mpona nini ordre epesami na orchestre lokola azoya te seke apemi nanu aza na oyo ya kopema mais selo basoupçon mosusu tooyoka bato akuna nde baza koanvie ye aya po azalaka deja ye mutu asala orchestre wana ozotanga kombo wana ye mutu asala yango ye mutu asala yango siko baza koanvie ye aya kuna onayema bafere na ye te mutu mosusu ozotanga kombo wana aza photocopie ya Fally Ipupa voi na ye ezaka ye moko mutu ayemba yango mais toyebi déplique mutu ayemba lokola Fally ozo créer des pliques yo ozoyemba ozolanda Fally Ipupa muto ozotanga kombo nga na atanga bakomba bato te akweyaka mpe maladi ya ndeke oyika vention na benga alongwa ya maison mère mpo ya nini abanga bariske bakendaka concert moko boye na Uganda so mpe wapi akangama na chambre abeta concert te nani wana asala wana mpe nani na maison mère déplique nayebi te soki ye wana ekoza mpe ye mpo nga nayebi artiste mo alandaka Fally Ipupa kana beso koma lokwa grand poete Fally Ipupa toyebi ke akweyaka maladi ya ndeke eza bimisa générique oyeka na bar ebeti siko pona nini bona tuni Robino Mudibu générique oyo bozotunanga kombo basaleli Robino Mudibu soki mambo soma bongo soma nani yango nayebi te na koponese kombo bien te mpo nayebi yango te eso yoki yango wapi mais kende pa DJ tunaka DJ c'est la biso générique boy babana na Robino Mudibu kaka soko lo baku rumba ponga na yebi Robino Mudibu aza chanteur te abima ya chant mais azoko ka su rumba te akomika ba générique ya animateur te générique tika ba bill tika ba vient nga ba benga kena brigade Sarabati tika ba shomi ba bwaka ye komo bwaka ndeni akomi atala Robino aza na talent ebele na nzoto ne aleki ba Shimbushi wana tu ozotanga ba kombo Robino Mudibu le grand Manitou l'homme qui mantou. Mais yem ta simbi rumba. Robino Mudibu omote rumba to bimisi mama yaka. Siko bato ba bimisa ki ba album eza ba 15 chansons, ba 30 chansons, ba pesi pe ba misé na ba nzembo. Nzembo nyo ezobeta na Kongo. Mama yaka ya Robino Mudibu mtezobeta e bombi ba album na bango tout. Na ba album ba générique moto yoka kio soki pe matungulu na Zikida soki ba rumba beti ba mauvais temps. Bien Fila suis trophée à meilleure chanson mais chanteur ya Villanova bon bilo bosa ba yo kabo misi album tozo solo la patron na ba yebi ete bongo muto zotanga kombo na so nani na nini Bien Fila full boss show me aleki bango tuna koyemba yebani koleka ba artiste tout babeta na ba orchestre ba asa animateur toi za chanteur show me animateur chanteur a tsepe nzembo na album ezoya zelo koyoka yi babi banda Fabregas maestro apesa ba musicien album et pesi ba orchestre belé trouble bino so comme ka porte parole aux Nzembo drummer aux Nzembo c'est dire à quoi pona ka bo ki jalousie pour Fabregas a ça quel album ya ba musicien et pesa me ba tunyo so antoanga mana comprendre to saka na orchestre wana tondeni nasala kuna te na tuni nazo po bino bosa débat na bango bino bosa rankina bango yo tuna so boso welani Robino na rankina mutu te Robino kopera na ba star ya minene ya Congo Robino za star koleka ba musicien tout on comprend Robino za star koleka ba musicien tout ya Congo
ba star amine na Congo za ba grand poète frère ba grand poète Fally Ipupa ba Vincone ba papa chéri ba Koffi Olomide vous comprenez bato ozotanga bakombona babetaka nulle part biso tobetaka chaque week-end samedi tobetaki dimanche tobetaki touti ba voyage touti Kisantu to avant Kisantu touti tout ça tour de commune la tour de commune on tobeti na tous les 24 communes à Kinshasa malheureusement la commune oyo fandaka na tobeti te vous comprenez to sisi tour de commune à Kinshasa to kena tour de province touti Goma oyebi ke touti Goma touti Kisangani oyebi touti Bunia oyebi touti Congo central oyebi après wana tour de province et silité to koti mamona tour d'Afrique touti Angola touti Uganda touti Rwanda ba image ezali o internet na bika to kotia ba image touti wana siko bato zotanga kombwana na muto ayemiso mambongo so mangondo so mangana nyango bongo na ebite abeti wapi ata concert 500 francs so yo ki abeti yango pe. C'est bon, Mathieu Mabouza, donc comme il a cochité l'émission, mais tangi la biso 5 porte-parole. Oh yo vraiment nzimaka donc so bon qui na TV bon ba pa ko yo bi muto so ko lo banga Mathieu Mabouza vraiment na mona ka lekinga ouais problème te bon que c'est banda tangi la ka 5 porte-parole. 5 porte-parole. Porte-parole ali poso ngamoko na milongo lingana. Yo te 5 ya batalibanda yo mi bomba. 5 ya batalibanda. Dadi Mola. Aza porte-parole maga commis. Qu'est-ce que Dadi Mola. Pas boss là et vérité wata. Dadi Mola, il est déjà c'est bon. Ozisu nani venanga Blanchard Moussaka, il pas porte-parole de na BCBG. Venanga Blanchard Moussaka, na BCBG. Nani susu TKM, obi TKM. Il y a JDT Molopo, il y a président JDT, TKM, il y a JDT Molopo. Juste Sunani. En tout cas, on a yebi. On a tangi comme on te ba yebi yote même yopo yebi yote. 3 déjà na tangi. Na aucun nini sus. Et pas contre maître, pas Ibrator. Mbonzo centre-ville 4. Mbonzo centre-ville yebi. Mbonzo centre-ville. Bo yebi. Mbonzo centre-ville. Boyebi yewana. 5e nde na porte-parole à Innocent mais oyebi kombo na été. Innocent balou mais porte-parole na été. Oyebi kombo na été. Non oyebi été. Oyebi été yo loko oyebi etanga kombo na batunyo so ba banga pela profiter na yeba ye. Kombo na aigle noir. Oh, mais aigle noir yo moko comme sous porte-parole à Innocent. Beti Masengo ma mabeleka. Aigle noir yo. Porte-parole mo pas na kombo na aigle noir. Oui ayibika kombo nanga siko ba o tu batikali wana na yebite so ba existaka so bazali so pe bazawa pina yebite so na orchestre na biso moko su grand poète Gonzalo mais c'est le marketeur azaki porte-parole mais a commis mais c'est le marketeur siko ngane na konza ba porte-parole tout na minutes o ya orchestre na biso na ba o bazali banda batala kanga ba o mo revenga Mathieu Mabouza bala non na balite non pe na botite fiancé. So mutu mwana beso ko mane fiancé na ngai na lobango kaka. Na tout so za fiancé to bi ko za fiancé te. En tout cas na mobali wana fiancé na fiancé bon. Non na balite na yebike ba makambo ezanga raté ba batumsu pe bazanga na bango te mo ba relation pe zanga na ngote mais non na balite. Ba moyen pe on a comme le salaire pe na so pas robino mundi buna pe na beso tsa mosi na ndako to atana tsa mosi na ndako te na balaka déjà futa ko to lingo ko sabiso to comme idéal na suka émission na biso ba futa biso to ba ko sonde ba ndo futa biso to lobby c'est la photo kabola salaire et c'est bien dans ce salaire ba bi ko ba futa ka donc ba futa photo découvrir ngo na fait émission je suis photo ça donc to la température 40 photo mais la mo comme ya malili pour le beto salaire na pesi ma merci belé la sœur na Betima Sengwa ba bi moi ça pembe ta émission de Kendele Mathieu Mabouza to comme na souka émission na biso pesa numéro contact ba fan na onyo so balinga ko ba contacter yo ba programme mouvement bo solandais za repesi ba dédicace o lobi pe lilo ba souka pour émission pour na chaîne na biso émission Canal Show chaîne na biso Canal Futur News et ça moi bien pour na ba fan. En tout cas merci à trop ko yandingo ya minga boye
moi si kitoko l'équipe ba journaliste c'est belé hein. Yo pe na invité soko bala. Limbi sanga ba otala sur la TV yo pe na invité soko bala so po bala te ah. Ngape non na yebi na ngate mais na yebi ka émission l'équipe kitoko oza kitoko pe makasi journaliste moko propre ya mayele oza star. Faut la double star. Faut la peine biso ba star. Monde biso za na ba Robinho Mondibu ba star. Faut la na ba porte-parole ba za ba star. Ko za na ba porte-parole ba Shimbushite. Ça ba porte-parole ba biso. Programme mouvement za ke monde to fa no awa na oti aéroport. Na to tika président a vu vol à Kebo na Lubumbashi. Azo signé contrat oyo le 28 photo ke beta na Lubumbashi. To witi ki santo le kitoko. Président sogo azonga vendredi oyo soga zongi. Après nabi ka émission lem sous ekota lobby na ngonda to salengo lelo mardi le 16 le 17 le mardi le 17 avril mais le ekota lobby le 18 bato ba hôtel biso lem sous na retard ba ekota lelo kaka ekota le 16 avril hein nabi ka bato ba hôtel biso lem sous le 20 bato ba hôtel biso lem sous le 30 programme ezake le 28 avril to kende bongo Lubumbashi to beta na stade Lupopo. Mais le 21 to sabon na lemba salongo biso to za orchestre to betaka partout to betaka chaque week-end orchestre président on a outa Lubumbashi to beti le 21 après le 21 wana to ke le 28 to beti na Lubumbashi ko zonga ya président nde to ke bongo Côte d'Ivoire après ko le kenaso Côte d'Ivoire to zongi 8 musiciens na yemoko El Généralissimo patron ba ke États-Unis wana nga na otikala. Te wana bino pe comme dans polémique pourquoi to comme na fin mission pour le ben mambo kala te pourquoi fabriquer so be même ba mission Canada betima sengo yo kama mbele kate ngo bino pe bongi bo ke state bo sa biso mabebo epoaniko ba mission bo mo sa ba fan mabe yo ebi tozo kende États-Unis bato msuso bazo kende la msuso okosa mais biso tozo kende orchestre mobimba te na lobi vérité ba msuso okosa orchestre mobimba biso tozo kende 8 personnes mais toza plus de 150 personnes na orchestre. Bato tout bafuta maka lobby bato bazwaki mama na bango mais président Zoya to répéter bongo na lemba na sous-région wana na résidence ya yemo comme konzi Robinho Mondibu to répéter chaque lundi et mardi album na biso noir et blanc ezaki na 12 titres mais tellement Robinho Mondibu ana succès ko leka bato tout Josué pe le grand caméraman na ki paso luka ba yemba pa Robinho Mondibu Jean Bilongo pe le grand caméraman Jean Milongo pe so ayeba yemba Robinho Mondibu yemba yo izalaka na jeune na yo oluki ka basa kitoko ba koti na clip nzembo na yo album eza bongo na noir et blanc to sabon na studio ba clip déjà to bandi ko bimisa ndam mais noir et blanc album oyo ko bomba ba album tout yango nde makambo album oyo l'équipe album po ba album ebima na Congo mais wana album wana eleka ba album tout na Congo na pesi ba mbote na ngai na batu tout ba soutenir nga de près et de loin ndeti ya liboso yo mto soutenir nga oza moi Simon bo entoura soutenir nga makasi ya Jean Milongo o soutenir nga kitoko makasi malgré ba ba yebi nga te mais yo soutenir nga na ba conseil na mambu après ce qu'on attend na nga libanda Gege Mogrosso les designers Gege Mogrosso les designers ancêtres mtazo konza Canada wana mtazo konza États-Unis mtazo konza New York et Paris partout tambola ka Gege Mogrosso en tout cas il faut s'appeler Gege Mogrosso hein Gege Mogrosso non on appelle la Leli yo pe faut on appelle la CP les designers hein John Lubila l'exceptionnel depuis les États-Unis comme Bekima Kimeye. Na pesio déjà mutu Gege Mogrosso. Il y a relation ya obwaka bamba ya osola bien. A osola. Ko sola ne ka osola no bia ebi ga de José Anga mais ando osola bien. Gege Mogrosso le designer Francisco Antonio Didier Ngindu Imota Aristote Mazingo Trésor Mogigi Trésor Mogigi Seguin Natacha Bimasha Enoke Sweka d'Angola nazana batu mena tikika ndambo wana batu o basala ke numéro contact est plus 243 82 59 20 567 plus 243 82 59 20 567 bambote na ngasusu na yemoko taka patron na beta kombo El Généralissimo le grand manitou l'homme qui manitou oleki bango muto bazotanga kombo wana pasteur Maneno na leader a photocopie a kwera malade ndeke oleki merci mon patron El Généralissimo tok
En tout cas, émission Oyo, Kitoko Makas, Canal Futur News. En tout cas, il faut y avoir un porte-parole, il y a danger, il y a un succès, il y a un orchestre à succès. Les orchestres à succès, il y a fallu pour pas gampoter, il y a maison mère, il y a Bissopé Robin Mundibu, Kitoko. Merci beaucoup. Tout comme déjà on a fait une émission à Bisso, on a passé merci à Ebele na boss nanga Dav Moubama, papa na Davline Moubama, on a passé sous merci na sœur nanga Betty Masengo. Moi ça pembe babi journaliste international babi la formatrice aka moko non pas beaucoup maloko aye et babi noton. On a passé merci na équipe technique nanga Jean Bilongo. Merci pour na ba image, on a passé merci na Josué. Donc merci pour na ba image Rigen Mokusa Talo babi Rigo Gongobila, babi mon vieux mon collègue Norbert on a passé merci Ebele na vieux nanga Norbert na kati ya température donc il y a eu yango ba salutation na pesi ba merci na boss na Fabrice Nteka les boss américains ba lobi mon vieux non le la toujours quand de to solana yo sala sala ngo sala nga bien David Lutete Gaucho Musika maman vieux ya yo yango yo Pierre Pombo Arnold depuis les États-Unis ya yo yango yo babi Pierre Pombo depuis les États-Unis Pierre Arnold John Lubila l'exceptionnel depuis les États-Unis mon vieux ya yo yango yo babi wana pe boss nanga babi yem tasimi ma canal Futur News babi so yete mobulu Maman Hélène Manzanza, ma maman chérie, Joël Yanf, maman les cardiaques Kenayaku, petit Yanf, famille Yanf, Malalela Bino ya trop, tokuta un nouvel numéro, ba fanatique nanga obolinganga, bo s'abonner. Na canal Futur News, soit aux na page na ya Gmail, au côté va comme s'abonner ou cliquer et ça la biso bien pour s'abonner toujours émission qui toko na canal Futur News boye baba vérité nios faisons le orchestre la bino merci beaucoup pour la confiance et fidélité tokuta dans la prochaine numéro bye.